ebele bosalelaka badodorant na bastique eza malamu te bozwaka yango botiango na poso ya nzoto directement na contact na poso ya nzoto bastique na dodorant eza na babiloko basalelaka yango bamatière moko na kati eza baaluminium aluminium wana eza mpona kokanga transpiration alors yango moto eprovokaka cancer de sein ti sikoyo baosala betide base mettre nano d'accord te mpo baconfirme ke aluminium oyo na kati oyo ekangaka kotoka mpo moto atoka te nde epesaka cancer eza malamu te na nzoto ya bato eza malamu te bato mosusu azalaka apompe yango na posoir apompe yango na posoir ce n'est pas bien botika kosalela yango au pire des cas surtout oyo stick eloko mabe au pire des cas soki olingi osalela dodorant na yo tia yango likolo ya elamba kotia yango directement na poso te eloko eleki ekesunga yo ezali eloko oyo babengi kombo citron citron eza naturel eza oyo nzambe asali eza na problème moko te salelaka citron na yo kosalela yango mpe chaque jour te mpo eritaka mpo ezokisaka poso salelaka citron na yo lelo après 3 jours osaleli te après 2 jours osaleli te ozosalela citron mais soki oza na parfum tia yango likolo ya elamba kotia yango na nzoto te ezala na contact na nzoto na yo te eza mabe naye kosensibilize bino bandeko na nga bacongolais naye kosensibilize bino nayebi ke boyebi mais nazo kosensibilize bino nazo betela bino sete po eza malamu mpona santé na bino boya na YouTube nanga mama Friteris nazo beta ba histoire vrai kuna botindela nga ba histoire ba oba na histoire ba oba na ba conseil botindela nga yango en privé po topesa baninga na biso mususu toli bwanya. Merci, bonne journée, bye.